Lokola Félix Tshisekedi aza muyibi te ba miyibi nyonso ba okangama mais lokola Félix Tshisekedi azo bunda j'espère que nzambe oyo Congo asambelaka o ba congolais basambelaka akosunga ye lutte contre la corruption ekosimba bakokanga miyibi mbongo ekokota na caisse à l'état. Et donc on a senga, soyez scotchés, cimentés, serrés sur cette chaîne. Vous allez grandir dans le monde politique. C'est la seule chaîne qui vous ouvre le monde. Mbote na bino nyonso bozolanda biso ndenge bozomona tozana ndeko tobengaki mingi pasteur. Je pense que boyebiye na yende tozozwa vraiment moi temps ya kosolola pona makambo vraiment oyezo le kambo na kati na mboka na biso Congo. Surtout, vous vous abonnez à GCAM TV, vous continuez à suivre le magazine Nabino Vérité. Plus, vous avez toujours présenté na Oyabino journalité de la presse congolaise Jonathan Bango. Bonjour, pasteur. Bonjour, papa. Bon, tu es couronné, mais au long de la mois, cachiné pour tu as na besoin ya royo kayo. Tu es santé nini pe école et autres nini. Oui, santé c'est normal. Tous allez bien, le coup la mokonzi azali bien et yango to kumisa nzambe toujours sepela to moni makamonyo so ezokende kitoko pour mokonzi na biso azali kitoko. Oui mokonzi aza kitoko kasi la présidence yochi zokozwa lisusu matanga o ba oti ko kufela maître Kabwe. Oui, et eux matanga ezongi lisusu na présidence. Oui, journaliste et pesa bisoka passe comme on a que oui na et pas président tout bien la présidence tokanisi matanga isili mais tout le monde a matanga et zo continuer pe se biso passe comme on a conseil sous le président ou abengami na comme ya Kabwe ya uti ko kufali susu yango vraiment et pe se biso passe pourquoi boye zo continuer awo to perdre bâtonnier mukendi awa ki to perdre bele to ko tangate mais les lots là bato batika na souci ya bâtonnier mukendi o bâtonnier mukendi suki azal mais les lots to perdre fond sabato a conseiller président de la République a uti ko kende lisu mwana bato abalate abotate kaka pona mboka lelo lisukabwe azokufa yango na pesa biso passe muto osala biloko oyo vraiment nzambe atala ye est-ce que ezara ka corona ou bien oui, papa, nakolo ba corona, nakolo ba poison, nakolo ba maladie nyonso, mais muto ayebi ezali nzambe. Puisque na minute oyo, toyoka maître Kabwe abeli akufi. Muto na yebi na minute na yoki mo lobi oyo nakolo bazana maladie ya corona oyo na confirmer zakaka docteur Muyembi. Puisque yimo ko lobi azana maladie, mais maître Kabwe toyoka abeli akufi. Bon nako confirmer te. Yango to lobi ke liwa na ngambu ya mokonzi Yesu la tipana nini et puis toyo komona oyebi ke yozo yebaka maître Kabwe tuza pena matanga ya munene na yebite soko oyebi papa journaliste tuza pena matanga munene tata mwasi ya mokonzi ya mboko babengi mama Chika ou bien député Chika azaki député na Kabwe kamwa avanda kana rond-point na nani ya Munga Fula et mama député Chika utipe kokufa na Afrique du Sud na bakundi ete yango tuzo kamwa ke matanga ezoko bakoba na kan ya mokonzi tuzo yebate vraiment ezo sala pasi ba matanga ndenge ekoti mingi mendeko pasta po bastu mingi baebio na kombo ya pasta oza moko na kati ya IDPS toti komona penza président de la République azutaki ko sala descente na mikolo yoti koleka na ba université surtout na université ya Kinshasa to benga bongo Inikin o ba mesana ko benga ngo campus a prometaki ba étudiants qui ba kobando futa lisu syllabus te ba kotanga syllabus gratuit mais les étudiants baza ko se plaindre jusque là bazo continuer toujours ko somba syllabus ko futa syllabus comme si maloba au président de la République alobaki ezalaki nango juste flatterie pour na ko flatter bango mais effet nango ezo salema te. Ok, mon mboka journaliste na biso na ko sengo olimisa ata 1 minute na pesa na balandi moi na 12 ans. Oui oui. Yé balanda mingi et puis bo savonner yango na linga mingi bolanda muto azan souci ya mboka na yalandaka. Yango na zo senga ki mama ndomba kamwanya na Suède
nazoloba mingi pana maître o babengi conseiller président de la République Peter Kazadi a côté na libala ya mama Ndombaka mwanya na mobali na ye Kapiamba pana koboya bateka lupango oyo bakoko kabola mbongo leta sia katili kambo baka bola mbongo mama zwa Kapiamba pombali na yazwa na bana bazwa na Peter Kazadi na leta bazwa mbongo mais comment na conscient mboka ya président Peter Kazadi azoboya bateka lupango wana mais kolo lupango mobali andimi bateka leta pa ndimi bateka bakabola yango wana mama Ndombaka mwanya na Suède azozela mbongo to bondela conseil ya président to finga kate to bondela yo za état de droit ndima bateka lupango ya mama Ndombaka mwanya na Kapiamba bakabola mbongo yango wana mwana 12 ans pasteur Ali nazolobela makambo tuzaba lobeli ya batu yo Peter Kazadi uzamu lobeli ya batu et puis na pesi mbote na papa Damas Balamu na Angleterre mama Kati Ndumbi na Canada mama o to bengi pe Gaindula na Canada Mulamba Olivier na aéroport ya Paris bazabele zangonga ça va télévision zangonga moyen atangi zate bon ezali ko kamusa biso yango wana siko na koti na likambo ya syllabus ezo kamusa biso tala nan président lobby ke gratuité ezali ofele ebele babo yaki esimbi président qui était na campus ya ipena lobby syllabus ezate menine l'équipe papa yo yeke ba étudiant bazo réclamer mais za bongo te ba changer ba professeur olie ba benga syllabus ba pesi mukanda wana kombo mukanda ya munganga il fallait ba étudiant basomba mukanda ya munganga wana yoka nan siko syllabus bazo somba koleka na montant ya Minerval nde loko ba parents bazo lela ba étudiant pe bazo lela comment syllabus se koleka et Valère ya Minerval lukula président a pesa ki liloba président a na décision a na détermination ya biso tozo landa pas à pas oyo toko attraper que yende muto atelemini syllabus akuzalaka na selemba puisque makambo oyo muto mawezate yo zana mawate ya kolokela bana baninga sikoyo zo kangaka basomba syllabus au président mukonzi mboka lobi syllabus ezala ofele mais yo telemi kaka syllabus ezonga yango to bengi pe mukonzi mboka esika azali na Goma kuna puisque capitale la minute ezana Kinshasa teza esika mukonzi mboka azali ayo kama na 12 ans mtu nazoloba syllabus ekotwe ezongi lisusu ba étudiant bakomi kolele toko bengo tina ba téléphone toko tindro na ba message zuwa likambo ndengo zuwa likambo ya mercredi oyo ngobila na Kasongo oyo ba check ya ba bis comme des personnes tango zuwa ngo kana nzela na biso ba mwana 12 ans wajir mbala moko lelo transport ezongi no normal yango wana pe syllabus matili soufa chi béton syllabus mati fachi béton mais comment na maloba ya président tango azwa ko promettre mais effet ezo salema te na place wana penza ezo ko pesa balance moko ya mabe makasi ezo pesa balance ya mabe puisque na ba bureau ou bien bisika nyonso na batu ya pouvoir ya kala baza ebele baza ebele basilité na kope sonda kisa to tiana muke tambwe mwamba bimi Kongo neni oyo bakanga na Brazzaville Willy Bakonga bimandeni c'est-à-dire batu wana bazana wana ifale mokonzi mboka azwa maele ya ko changer ba bureau na vide batu wana bakoma pe ba chômeur ba umeli tro na bisika wana basiba lona misisa yango nde bazo contredire mokonzi mboka ya lobi bango baboyi ya lobi bo baboyi mais mokonzi mboka lobi tiko tango bango bazo boyi po babi misei nani il fallait que mokonzi mboka akozwa yango na zela obiso ngana yo tozolo ba nde akoyoka atala likambo ezoleka boyi na boyi ale azwi ba décision mosusu bazwa ba décision nengo sengi penza na mokonzi mboka ba changer bureau wana ba laver po ba longola batu nyonso ya mabe oyo bazo sala ke ba décision nyonso tout ezalaka activité na terrain mais toti komona pe banda gouvernement sa Malukonde eza installé jusque là ba mandataire bazo bimate qu'est-ce qui ne va pas oui ba mandataire bazo bimate na nzela oyo balinga ba bimana bango mais tellement mubulu ezalaki makasi na est ndeo yokaki ndeko na biso Jean-Pierre Mbemba alobaki yo zo tia makelele élection batu bazolia te socialisate kuna guerre yo tia makelele ya élection oyokaki pe papa Kingo kumwanza alobaki suma kamwana yo tia makelele ya élection mais baninga kuna bazokufata yango wana omoni ba mandataire bazobimate yango likamuna uti ko ebisonga mwana 12 ans alobaka vérité ba biro nyonso wana batu ya Kabila nde bazana no wana
so taliba DG. Mais il faut qu'on remplace bango na ba mandataire. Les autres traîner puisque oui, il fallait balobaka boye. Na yeb so moi terme moko woyo na koloba mpeda lingala na baluba balanda. Na balobaka boye na chiluba. Ushia pambe lupimpa uju ya mwitu wela monzo uitaba. C'est-à-dire quoi? Uju shia pambe lupimpa ya mwitu uju shipa nyama uju mwana nyama oshipa. Otika na ndaku na yo kimia makambunosu kitoko okokende na bukila okomona nyama osala nini okobomaye. Mais so tikinda ku moto mwasi boyoka nizate na bana. Oboma nyama te? Mais ndako yango wana non ezo umela te. Yo zolo bako umela. Mais yo moko tala nanu. Ngape na mituna ki? Yo za journaliste ngape mwana 12 na mituni mais koma bato ina zamba wana ya este bazo sila te koma. Puisque lobi ya mususu ba utiko ya komitika 40 kelek. Bazo sila te zamba mwezalaki e bazo botama na mabelo bien nini. Yango moni mukonzi yake kuvandela bango siko na minito akolo ba makambo mibale te fasi sa guerre aya siko konome ba mandataire yango na ebisho lika mututi kolo bono ya syllabus bato bazana ba bureau wana bazaka batu wana il faut mukonzi ya anome ba mandataire ale ba bureau wana musalesa nini eba tocha nano na inekin ba DG bazawana te si oyo kite batangi nombre ya ba DG o ba miyibo ba lembo 100 kelek baza ibele ya SNL, ya RG, ya INPP, yango wani foba lungwa. Nini mokonzi mboka azozila pona kuchanze ba mandataire. Kala mingi te azoya. Azelaki bafuta basoda na est. Bafuti basoda. Konyata matamba na ya azo changer ba bureau wana nyonso ba DG wana bazolunga ba no me ba DG asika. Okomona pe c'est la biso wana. Ekozonga gratuité. Mwana 12 ans pasta. Ouais. Vraiment balandi bazolanda yo. Lelo tozo beta penza masolo. Il y a baisse des prix, il y a produit, il y a fake. Oyo, aza penza ko solliciter arbitrage, il y a ministre. Est-ce que ba prix wana parce que to tu koyoka ba pesi ultimatum il y a une semaine na ba commerçant nyo surtout ba chambre froide ba liquider ba lo o bazana bango bazana ngopo mikole koya ba prix ekita. Tochi koyoka awa promesse ya ba étudiant pour na syllabus ti lelo ba étudiant bazo continuer ko somba syllabus promesse mususu eye awa biloko ezo kita. Est-ce que kotika la promesse ou bien ko zala toujours réalisé? Ezaka même nzela moko kaka moko. Biloko soki na yebisho montant ba biloko ba sombela ko regretter komona ke oui ba ennemi ya ba congolais bazali ya ba peuple ba ennemi pe ya mokonzi. Carton ya Thomson na Namibie c'est $2. Ba foutre le transport $2. Pour comme Kishasa $2, $6. Mais yokana nanabi wana nanambi vinduki au. Ezali entre Afrique du Sud na Angola. Et a musikate. Kuna carton ya Thomson $2. Transport $2. Kokomana de douanier $2. Mais muto sala biloko ezali Albert Yuma. Mukonzi afeke wana. Puisque yemoko azali na 5 sociétés. Albert Yuma muto sala biloko. Ah, président Lobiboui, puisque ceux qui ministre a eu décision, les ministres les mukonzi mboka. Ministre ya commerce alungu ati akena Namibie kuna. A solo li papa besili. Il fallait lelo biloko wana to banda ko liango lelo. Mais to koma lelo lendi ebe baby fait ka aboy. C'est-à-dire ba tukaka ya bureau wana. Mais président Lobaki ke taxi fait ça la nini ekita. Kita c'est kita. Président Lobi carte yokana motema mabe. Soso moko a 8000 5000. Mais président Lobi carton etika la $10. $10 c'est 20 000. Non, $10 pour un carton ya quiz. Ya soso. Nazolo bela soso quiz te. $10 carton soso. Soso carton $15. Ezali poids na poids. Oyebi ezana poids 9 ezali. Poids 12, 10, 11, 15 ezali. Mais tozolo bela nanu quiz ezala 15 ezala mais 17 pe ezali. $7 ezana carton. Mais tolo bela nanu soso. Soso. Ah to somba soso prix ya muke c'est 5000 francs congolais. Mais soso na carton ezaka 10. Mais tamba lobi carton soso ezala 20 000 yozo boye pona nini. Zwana 20 000 tamba wolongola $6 ya transport otikali na combien $4 ezai belete nani azoboya fake azoboya fake muto atelemi na makambo na atelemi na mukonzi mboka na ministre président muto atindi premier ministre azotelemi la premier ministre atelemi premier ministre atelemi na ministre arbitrage oui tala nanu masolo siko ba soso na premier ministre ochali bumuna yemoko bana na famille ezai ba pe congolais mo ba Congo mobimba congolais nyoso nda ko soma soso antokolia mais yo zo boya
c'est-à-dire aux amu ennemi ya Congolais yango na yebiso mba bureau wana ya gouvernement ya kale facilité bazali lukula yi Albert Yum so nani 5 sociétés tala nanu société ya mama oyo utai ko ya mama nani mwasi ya Kabila nani Olive Lembe yango ne bebisaka masolo ete mais égal esungi pe mboka mingi na esungi te bomi ezaki cher non koloba eloko wana te esungi te yango nde bomi égal nde bomi penza makasi bomi puisque ba taxe bokangi ba port est-ce que yo kaki masolo ya égal wana Olive Lembe pendant 18 ans futa taxe ata moko te okaki ba senga ki il faut futa ce qui 8 millions de dollars américains 70 millions je crois pour afuta ka taxe moko te biloko ezo ya pam ya CT yo série ya Olive Lembe sombaka soso 2000 francs ou 3000 ezalaka likolo ya 5000 tikuna bo 5000 francs izambongo ebelete asunga bisote au contraire ay ko botola arkamat wana société ya matisi biloko ezalaki awa biloko alufu ebimi bakei ko kale kuna bango nde babomi na Albert Yuma wana yango to yebisa mokonzi amboka ifo fungula misu puisque social ndezo vandisama tala na makambo esalama ki mercredi basala kinini président lobby église ekota bana bakende kilasi totikali ngobila kasongo ale basali bisala sala bis bato bakota ebelete et kashine ekomi so tena kingo boy bakangi 10000 francs uzomona ke bayini ya mokonzi yangwana bayini ya peuple congolais yangwana to ba biro ya kalawana ozo comprendre tala nano bis ekomi bato mibale na pa mais bato oyo balungwa kazandu po bakende maluko yebi bafutaki mokolo wana bafutaki kombe ba 20000 ba 10000 bato bakendaka badara kuna na mangongele ba dépasser ki bambongo ebele mais mokolo wango ba finga ki président Félix ko lekana mokolo ya soto moton ba finga ki na mbonje ya mama na ye ba fingi na sous-vêtement ya mama na ye vous comprenez nanya provoka ki eloko moto provoka ki ezali générer ka son nango bila puisque bangonde ba maire ya capitale comment bokei ko loba bise kota so batute mais président loba batu balata nde kashine vous comprenez batu balata kashine ba rekota te ba boîte kota te mais bana bakende kilasi église esala nini ekote mbala moko mercredi na yebisio ndenka bazo yina biso so tozala wate calculer que la muka balungwe changu ba ekotumba permanence mercredi oyoka kyangu na tongo affrontement esala na tongo makasi tango toyoki toyembango balembi te na poko pe ba yeba tumba permanence ya mercredi mais yawe mercredi ezaki opesi mbombo boy mais na nyonso wana ba yo balandaka mwana 12 ans o balandanga na chaîne na yo je cam TV bo savone boyo kama na 12 ans nenga loba mais kofinga ezalaki yo te ngai te ngobila te ka songo te baza kofinga président Félix yende baza kofinga et puis ba komi ko lobo kabila sala nini azonga tala nanu eloko ba créer sko awa ba lobby baisse des prix ya biloko kolia biloko wane ko uta wapi pe société nini oyo gouvernement a eu contrat na bango pona kopesa biloko est-ce que ezaka égal ezaka akamat société ni eza société non eza société te biso tozana mokonzi asalaka contrat na ba individu te fachi asala contrat na gouvernement ya pays wana bakei kuna na Namibie bakei ko solola na gouvernement nde akozwa société apesi biso sikoy puisque ba Thomson ba mipanzi mabumu biloko no sto ezouta na Namibie aw yango moni ministre na biso ya commerce e basolo na premier ministre ya commerce akenda kuna ko sala ba accord wana po biloko kolia esopana ezana ngwe bele kuna yopola bakolo nango ko Thomson na Namibie balia kangote mais ostala bandongolo miso lelo ba diaboliser yango wote biso nani tolingi yango te tolingi boyina boy nyonso wana pona nini banyokola biso ba bénéficier carton ya Thomson olingo gagner combien et puis basali 18 ans mais ba gagner belete yango wana tuzo senga mokonzi mboka zalaka na ba décision de lobaki na za président balabala ya bureau te na président balabala awa ba commerçant nani société ya ba commerçant ba uti ko boya na ba décision yo lobia ba lobi te bazondi mango te fake aboyi alobi bazondi mango te mais toko tala sikoyo fake na yo mokonzi nana zana liloba na minito fati beton tombola miso tombola pe longi tala likolo tala yelo ko salama ki mercredi kondi mate ba peuple ba ina yo mercredi comme 2023 okozala te 2023 okozala te yango fake pa zongisi yango
bato bazola Thomson na ba Soso Albert Yum ale basali bisala sala na bato kaka ya Kabila wana yango bazali ya président longola bato yo tiko tokolo tolo bandenge nini po président Fachi oyo. Mais malgré biloko wana ezoya tango dollar to ezara toujours likolo, est-ce que ekopesa toujours pas cité na bana mboka po basomba parce que lipe kokyoza la 100 francs mais soki mbongo ezomona na te mutu po somba kilo ya Thomson wani kozala passe stratégie nini basali pona dollar yango ndeza mama na makambo na lo bana likamo papa Etienne tamba vota ki est-ce que alobaki dollar ekita ki yango moko problème eza boy ndenga lobi carton ya Soso $10 siko Soso ekiti ba mabumu ba mipanzi ba biloko nyonso akwise ekiti papa madesu loso ekiti siko yoko masa dollar ndeni carton ya Soso eza $10 siko ko masa dollar ndeni c'est-à-dire so biloko wana ekiti dollar pe salini ekiti so mon dollar etelemi likolo ezali ba stock na bango ya kala wana nde bazolinga ba vide ba stock wana bazwa mbongo soki monika ikangami likolo na yebisa bato ebele bala na mwana eza ba stock basombaka cher wana nde yango biloko ikangami siko na minute stock ya siki koti ba container Kongo mobimba ozomona Thomson bato bakomi ko bwaka yo ma $100 siko na masangu banda tozela ekangama na bukanga lonzo bokangi bakuluna awa botindi bango bakendolo na masangu production suite ya makambo o bakuluna bakenda kuna totika komona tambu malisangu wana te masangu eza déjà nazo flatter yote na flatter bato balandaka biso monde mobimba te masangu ezali problème ezali balungula ba DG wa eza wapi masangu ezali na bukanga lonzo ebele oyo bauti ko lungula gouverneur ya Kasai nani Mbujimai maweje juna tuna bato bauti kuna ba mais pourquoi zokoma masangu ezali ebele tuna bato bazana kanya makasese papa tozela président ya kala mingi te balungula nanu ba tolingi te masangu ya kolela ba DG ya miyibi yo bayiba so ba masangu tala nanu biloko batindaka na prison ya kolia oyebi bakataka biloko wana ndamo eloko wana nde tozo boya aya lungula ba DG nonso tout baza 5 keleke tango bazolungwa nomé ba mandataire oyomoko ko sentir kolia na ko sepela. Vraiment merci Bokolia Bokosepela, très chers fidèles téléspectateurs, ba mignon so ya journabilité de la presse congolaise Jonathan Bango. Vraiment on est ensemble tous en abino vraiment ensemble bozala toujours connecté na chaîne Nabino bolanda toujours magazine Nabino magazine kaka moko epesaka vraiment ba actualité ndenge nini ekolo ezo tambusama pour vous informer makambo etali bongo taux de chance déjà gouvernement azweli yango ba mesure donc après 3 mois babanda kolongola 10% na taux donc après 3 mois pour faire que dollar est chité ma qualité parce que ceux qui ba biba kitisa nyonso mbongo ekokoya ba commerçant ba opérateur économique ba kokoya c'est pour cela gouvernement a eu mesure ya kolongola ka 10% na chaque après 3 mois 10% mais makambo tali biloko kolia ndenge kaka mwana 12 ans auti koloba vraiment stock ya makasi ya blagité oyo kondo Etienne lobara toko nyata masango lokwa kaya sa donc blagité bozo lia bozo tonda mais congolais balobi ventre affamé n'a pas d'oreille hein? Malgré ba promesse ba bito lembi ba discours ba promesse à chef de l'état omoni biso batu tozape mabe tolembi sinzambe moyeya mbuleye mais tozalaki na Kabila papa na ngai muto tombolaki mosapi azalaki te mais mwana mboka ye bokomi kosakana na ye bokomi kochola botalela soki azala lukula dictateur ya kokata bato bakengo mele balobi biloko eta ne lukula pesi biso temps état de droit démocratie muto na muto aloba bosenga na ye tango ya opposition yo nanga tozavana tosala ba émission mbelero bagaza mbangu mwana na mwana ngana kena micro caméra ke kuna yo pe oyebite mais président ya siga ya lobi apesi biso liberté o balobaka na lingala bosomi ya mutu yango totalela ye et puis totala nanu eloko ezotongisa ngai mwana 12 ans na mutu 2 ans oui ça continue en Afrique et puis bazui pouvoir mususu ya babatisile yazo sala siko des rôles union africain et puis RDC koto yu ba fayulu lelo fayulu alobaki so inga na zui pouvoir na kokanga Kabila mbala moko mais lelo fayulu akomi mutu ya camarade propre ya Kabila uzomona biloko wana lelo fayulu akomi kokende kinga kate kwende futuka
o baza kumona fachi so aleki aéroport kotala mausolée ya papa na yo o akei pa mobali na mobali yango lelo aza alors afeto lezo mbanga lelo fayulu wana komi propre ya camarade ya Kabila komi kola na kinga kati to yebi akende kosenga ndembo ya campagne po Moïse na Mbemba babo akisai tanto lobaki ke mbongo sana weza ya yete batu babo yake mais lelo ye wana na Kabila mais sikoyo oso ina zipo fana zokanga Kabila Félix ate mais kende ko kanga ite akeo kanga ya komi camarade na président ça bien azolinga kimé kota changement total ekota lelo akeko vanda na est soki akende kata linga découvrir te ke ba soda ba yebisie ba soda baza 21 000 militaires mais akeko kuta 7 000 militaires mais atinda ka parte te soda $250 na munduki na munition mais 14 ans ke wapi uzomona mwana batunde bazunyo kola yo vandia koto yuma aningse na minere koto yo oya ke ilunga lunkamba aningse koto papa aza pe mutu soki azala lukula ba fayulu mela asia bela liboma kufa nini penzo ko loba na rencontre oyo chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo auti vraiment kokutana na Paul Kagame tant que analyste politique mwana ya ekolo omoni rencontre wana ndengeni parce que toza ba congolais batu oyo to akiza Rwanda mingi moko na mutu oyo azopesa pasi na Congo eza bongo ndeko Paul Kagame mais to tiko mona rencontre munene au président de la République auto sala na Paul Kagame nini penza okotolo ba. Félicitations papa journaliste. Moto apesa ki Paul Kagame moto makase za Kabila. Moto penza tombola Paul Kagame Kabila. Na 2 ans oyo facha ye ba bloquer nzela minere Kagame aleli. Kuna baisse minere zali sosote. Vous comprenez? Dede Kagame azana mampinga. Ikamwe mampinga ezutala yi. Vous comprenez? Siko atali akokende wapi? Koto Museveni ayembango alobi mutu azako sala biloko wana azali Paul Kagame. Nde atali alobi oh wana za mukonzi Union Africaine tika na kende. Nde omona ki mwana mayele fati beton na poto alobi tango abengi président Kagame collègue Basiliki homologue Basiliki mais tango ayiko lobake soki na tombokela ye tango ya nani moto nini volcan et salami bato balinga bakende wapi lelo Félix akutana Kagame Kagame alungwe kuna aye komi lelela kuna puisque kuna aza devant moto il faut bakanga yo bien alungwa kuna bache panzi likolo ndio mona komiko ya komibondele pa ya président po bakanga yete na minito basoda tout ya zamba basili ndio yo kipeto aye soki likase ningane bo babete ngo masasi kuna na bandele na batu mwindu buzobezate nde Paul Kagame akomi koya ami bondele pa président Félix omonaki Macron akendaki po atala minera koma kuna minereza la kalisusu te nzoka minereza ya RDC nde omoni Paul siko azo yamba banyongwa bato atikala kina bango azo mibondela bato abuma ebele ya RDC puisque yende mutu aza kotinda babo mabato nani o James Kabare chef d'état-major roi chef d'état-major na Rwanda oyo bakangi Bosco Tangana chef d'état-major na yango azo mibondela ke akota CPI te azo mibondela akota boloko te oyoki Museveni na mbongo na biso afuta so combien de millions aleleli fachi alobi ozana iloko kopesa biso salela biso nzela. Est-ce que rencontre wana eza na cadre ya accord ya partage ya minerai te pour guerre Kagame a atiana nu anyatana nu frein mwana mai to partager nanu minerai yo zwata mwa mukeme guerre sila nanu papa fachi aza présent ya négociation ba biloko wana te oya ba rebelle 1+4 te kuna Kagame azo piatiner lisusu ata na frontière te makambo ya bakoyokana na ina sens nini na minito FARDC alongi penza bitumba na minito tuna kuna ba ebiso ba mama balobi fachi ba mama balobi likamoko ya mutuya balobi président Félix lukula tolali na yo mukolo moko tolamuki oza mobali balobi mukolo moko ebelete balobi kulo lali na Goma na biso ensemble tolamuki oza mobali soit que nous connaissons na Kagame minerai ya biso moko yango tozolinga bato tout basila akene connexion pana kuna ba soutenir biso ba égyptien bazali ba marocain bazali ba angolais bazali Kenya bazali FARDC kutuma kasi ya kolobate to kene connaissons po to pese minerai mboka na ye tozaba umbu na ye non d'une manière ya nazo ebisobo na minute oyo muto azolela azomona porte ya prison eza Paul Kagame nde loko komiko mona lelo na fachi baza ebele ça soit atteindre le président biloko ya kolia kuna avion mobimba mais yo mona zolo biloko wana te
Paul Kagame déjà porte ya prison efungami po na ye tala mukolo yo zolia likorodo nde obimama kwanza te oyo baloba ju jaje chula kinju jumena mpusutu Kagame asali mbebe ebele bakolimbisa yete yo yeba politique ya Félix il faut yeba politique ya Félix eza lukule ya bana mike kanga yebite ok non malem tala kote bayeko kanga kamera yo ndimaki tala kote sikoyo tambwe mwamba kimi yo ndimaki tala kote Kalevu Mutondo abatami yo ndimaki tala kote Numbi Akimi lelo mwasi ashibe ya ekozela bangwao Félix ana politique kala mingi te azo mérité diplôme il y a diplomatie pour en Afrique mobimba yangwana nazo ebiso kolanda biloba lobate na minito sto moni basangu na boloko yo ko tona fache senana justice ezoyo kanate ekoyo kanande nini justice il faut esunga ba congolais bango bazali banda ya justice bakotikala koyo kanate ba justice avant ba sénateur basala bisala sala basola président lobaki na lingite mutu a étouffé justice mais tant ou étouffé justice ou étouffé président de la république yangwana basango bakoyo kanate basango bayebi makambo asala bazami sato ba pebelete basango basala biloko wana bazami sato ashole ya mbongo na uteme balinga bokonzi kene na bandu biso za clair na maloba na biso balinga te mulu bazo bokonzi yangwana ozomona o pla B o pla A pla babomi Tshisekedi o Paul Kagame azo ko publier résultat ya élection si biloko basala lelo babibisili kam ya zeni ba lobi biso to akuna te mais toza ko sala ke to changer makambo awo élection bakomana osali na ministre ya intérieur tokotala sikoyo société civile na basango wana bakokende wapi pour protéger ba sénateur na kati ya Sénat est-ce que IDPS topé nation ekoki kozwa déception et pas tambwe mwamba oyo penza botela ki moteba tant que président ya Sénat tokozwa déception te lobaki nzamba likolo andi mafacha akufa olandanga na lobi mutu te lobaki nzamba likolo andi mafacha akufa wana nde tozwi exception mais soki ke mwana ya Tshisekedi to bengi Fati Beton Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine aza vivant bakokanga ntambo mwa bakokanga matata mponi et puis Sénat ikopanzana vous comprendre décision ou bien vision ya ye ezali ya kotika mboko na social état démocratie na démocratie lokola Ghana Zambie Nigeria Namibie wana ezali na démocratie evanda ala kisina yoko ya liboso c'est la première fois na RDC bien na Afrique centrale na Afrique centrale pays ni zana de présent vie basate mais ala kisi lembo ya ye président Eli na président sortant nani Hippolyte Kanambe azanvi Joseph Kabila azanvi pour moi que oui azana vision azozwa biso tito kokoma ndenge nzamba aloba ke bokolia bokomela miliki na bwichi ne mabela on comprendre so moni na zolo babo na yebi ni nezoleka tulu biloko lokole mituka to mituka oyo e biloko basala na biso ba micro ba téléphone matiri salia toko somba téléphone $100 est-ce que zo mona eza normal match komi mobulu match kwata na kati ya union sacrée président to ni bien que ba sénateur bakokangama bakokangama kwa te koti na ekota na ba jipe wana na zaxir tokokoma na yo wana c'est moi na 12 ans qui parle musala na ngaki oloba c'est ça tangu ya Mobutu tozali na ba commissaire o baluba babenga commissaire du hell ba commissaire du peuple Mobutu akabela bango papa na ngaki kuluto abot kolisinga c'est commissaire du peuple to bénéficie ka voiture to être corona na camion musenji tuna bato ya mikolo lukola bango bakoyebisa o camion musenji ça la kalisuse Mobutu akabela ba papa ba cadeau to être corona voiture na jena camion wana lelo Kabila sombeli bato mituka toyoki ata non bazo banga ye lukola nzinzi mais lelo président Félix a pesi mbongo jeep cadeau akorompra kete o ba député ba mérité mituka député ko tambula makolo te député zo mérité mutuka o matawo kita atana ezo peser cher makazi likambote to na richesse belé ngada ko démentir bien na wanga na te to zali na Afrique premier pays ya buzu belé za biso soki ba sombele mutuka salini ya cher salini et puis mituka salini na pesi ngo nyongo ba pesi bango mbongo te mbongo na bango bazo retirer ndamu na salaire na bango mabeza wapi avant moi na Saddam akufa na Irak total dépôt ya mituka elungwe changer ti premier riz
mituka ya ba million na ba million. Siko bato wana bazali bazoba, bazali richesse koleka biso, richesse na ba c'est pétrole. Mais ya tozana tout, na ba nzete na makasa na ba tomate. Na mabele na biso oyo, o ba chinois bazozo. Siko so président apesi bato mutuka taille bango 38 000 $ ezanini. Oyo trefika ya jamaa zotamula nango na poche na kaleso. Mais so président apesi bango ata mutuka 100 000. Ego sala nini? Lelo Moïse Katumbi yewana. Soki ke linge sala boy, député baza 48. 100 000 balinga baloba. Pour qu'on neutraliser biso. Mais so président apesi bato na dona bango yango. Député partout au monde bénéficier mituka. Et puis échanger de ministre, député, sénateur, babrukumestre, basomba kabiloko kolia ta. Chaque semaine il faut bâtir la bango biloko kolia na bandako. Bakomi koteka na mususu. Mais soki facha bandi biloko wana akorompre. Nazo tunu mutu na moko boy. Facha corrompre ba député bubulu ni tuzana contre ba député. Na minito po basunga yina nini? Pa corrompre bango na mituka. Azo wela nini? Aza président. Guerre ndesa kuna na est. Sikoyo ako corrompre ba député po ba député basunga yina nini? Au contraire, il fallait facha ko corrompre biso peuple base. Puisque biso nde to sala musala makasi. So to lebe yinda lelo na minito ezo yinda. Siko corrompre ba député po gagner nini? O mwe bilobela bato ndoki. Soki ndoki oso lié mutu ya bato komi ko bete misulu kula ki peka. Omoni ba ke ya o mama Martha pe akomi angolais. Tala ba ke babo mabako kite. O Noël chanya bimi kasi mama na yepe ya za angolaise. Tala. Papa, ngai mwana 12 mutu na lobaka. Na zo biso vérité, facha zalia opana komisa biso na terre promise. To kolia to ko sepela. Pharaon na yebi. Akanga motema titi suka liberaka. Bokende. Mwana bilaka babomba kaite. Bakanga kaite nde mona Félix. Yo moko zwana banda Félix des ans du pouvoir. Soki yo mbele okufi, okimi. Mais so ifa yo mbele yo razongi Sénégal. Puisque babundisi e bavion koboma. Ba conseiller na présidence kuna ba diaspora basili. Ba kotiti lelo bale tata mwasi na ye. Papa Félix nzambe nda atindi. Na yebso loba ke nzambe andi mababo mai. Mais so ababomiete tozana yo komona na kotuna baza wapi. Oyaka kolukanga